afingai yesha nona kenda swa sidia bwakai afinga bana ya ye o alibosa bana yemba keina afinga mona na nzoto na ya ye ka lidero après mutu abolo bakebala na bafana betele maboko bafana bazoba na komone ba mamize sala iza bafana o ba wario quoi vous répétez ça bafana bazoba depuis ba bafana banda bafana oya bazoba penda suka zoba ba wario yinga za na biso to protéger kaka ba vie o ba sa musique à part hier musique ne soit les pour la limite de la 2030 ans à la vie indi répétez ça na 2030 ans à la vite to yeba te so sugane pour bato basala ba couple la mundu liwa vraiment te na lukele liwa te na linga azala amona makambo pe atmusuba bosala mutu akufa zate ye fazala pour biloko oyo sala na vite so pour apa Paris ba bilo ba betsa beta pour tout le monde pour ma camfo que nous à Paris forme Paris tous à banda batanga Paris ya boko la bana bana bakola ba social we ngakuna na papa muta atoye buni we ko papa ya boko la nani papa koko saila mama ya iparate na osiliga fora yo ke chaza para waza para aza parate bon na oh ya za parate lo mola e aza para na mo sexe ya ko bota kaka botaki mais para pena éducation ya za parate lo mola mwana na yo ke so ane na tefe e peso bana linga ka bapanga nde oh melingo lo bana mona e bengote ngalinga sko o s'adresser na nani pour mona azo comprendre ete bon chaba linga bano so linga ka bano ba para papa ya messi ya ko papa so ba conseil balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so tolo ba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pa ba Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre à travers cette émission. Vérité plus avec Yannick Wenge Motatonda la Kibonzambe. Merci de la fidélité et confiance. Vous avez tellement ébélé. Vous avez à travers cette émission. Vérité plus avec Yannick Wenge. Vous avez tellement ébélé. Vous avez à Kinshasa, Mata, du Lumbashi. Vous allez en France, vous allez en Belgique, vous allez aux États-Unis, au Canada. Vous ébélé tellement. Vous avez à merci beaucoup. Dans le lever, c'est le Dibois, le beau Nzambe. Bon, Kate Koko, le beau Nzambe, c'est le Dibois. Il y a Sala Kino Lelo Atiki Bisote. Merci beaucoup. Dans le lever, Firenze Lozale. Merci beaucoup. Dans Maman Miminduma. Pape Swag, l'artiste à Londres. Merci beaucoup à travers cette émission aujourd'hui. J'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Izemi la maître supérieure. J'espère que Nanda Kubo Daranesengo, Tangama Yamakaya, à tout moment, Tobeta Masola musique. Ici, il n'y a pas de polémique. Awa, Tokinalon, on a bête, Tofing à rater. Et Zande Bosolo, parce que dans cette émission, la vérité, plus. Awa, la vérité. Lokuta tolinga raté. En tout cas, tatindi bilo s'abonner à la chaîne Maliboso Talabiso, s'abonner, au partager puis au salabiso Malamumingi. Je reçois déjà mon invité, Maître Supérieur Izemila. Bonjour, bienvenue à cette émission. Maître Supérieur. Ouais, oui, santé toi, c'est deux changer. C'est deux changer. Donc, quand tu arrivé déjà, tu as déjà. Tout ça déjà arrivé. Tu es sous. Bon, ça va? Tu m'as bien, un mot pésavé bien pété, faut ça la péga bien pour tout ça. Un mot pésavé bien, un mot pésavé bien pété. Faut ton immense, c'est ça vrai trop serré tout ça. C'est tout ça, un mot pésavé. Les lots avant tout banana, photo spiga, non, tout ce qui est. Wingi ponga na défendre nega wingi na bazaïwa na ba congolais pour kala ya gizaï izaï na ope kongo ya ka siko eko mazaï eko ma izaï pour biso to bazaïwa après to goma ba congolais ningi siko ezo zaïla alors pour na ko banana no siko to sola no na ningi no faut ba s'abonner na ninga idée ya vrai. Tout ce qui est wingi o to za wingi pour to défendre mama wingi za makambo bazaba patrimoine bazara basale loko mo ezalati ya wana bato tu balinga bango o tout ce qui est wingé tout ce qui est vieta boule margué azalaka te papa et maza pété mais bazaka ka ba musicien na biso voilà tout ce qui est grand calé après to suka na idée o eza siko eza pena bien te mais to solango kaka tout ce qui est gaulois pour la mona ba préféré moi trop
Beau s'abonner côté ils ont moins bien. Tout ça tout sur le nom autour tout sur. OK, merci beaucoup maître Super. Je crois message l'équipe en retour balandi biso partout beau s'abonner ce côté à total obimité. Goloa wenge bo bata papa wema tout en tout cas beau s'abonner pour bolanda biso à chaque moment. Tout le monde bandeko na biso baza déjà na mikili balité à Kanda banani mais visa bango za mo kokoso ba makaus par rapport ndenge na Kinshasa ba boya ko pesa mo visa pour ba finga ki ba PD bilo mo bongo mais il y a silence aujourd'hui, basé en France, basé en Poto, basé préparé des concerts, il y a Genève, il y a le 30 juin. N'habitez réaction les réactions bien le problème n'a tout ligne tout suivi j'ai non individu. Là sous bat boka sonné bazo ko attaquer Azaiwa akola na Congo abotama na Kisasa to yebiye ningi azana ninga komimuta boy makamunda zati. Soki ya komolo bageno yekaga aza tochene sa Congo to 80 millions d'habitants. So lobi geno bazo ko agresser musique ne eza archi faux et puis eza faux. OK. Mutu moko atana penser na ye o bago ko agresser ou bien agressivité mo be musical na penser na ye o yazo kanisa. Wana ba faux penser on bageno on a be retour na musique. OK. Vous comprenez? Aza le premier en lobageno ya l'équipe à tout. Aza sous le premier en lobageno quand il est le premier wana bazo on va mutu ne sa bête. Ah bon, il y a on expliquer bino que non, il y a un problème. Un problème imogo ya les kagabatu. Tara ya les kagabatu. Na batu bakufa ya les kagabang. Ya les katina batu bakufa. Ya les kagatina batu bakufa avec non batu na tout. Bakosaki. Papa tabule ina vient na biso mila c'est na biso mila ba sala album international l'époque ça c'est 1980 90. Ba yemana ezali so bolukio bo monango. Bino ne bo vérité. Ayema en anglais à l'époque kala mikolo bozo ngisano mamo ba sena biso abeti masigini masala pour on a rectifier ye kama kamuya luba alors atika oya na mensonge mo ye ba okanele muto okanele na zaira zati aye na impolitesse ndule aye na mensonge ndule biso to tala depuis 2006 parce qu'ils ont famille agwe pana avec Kofi Abusa pi Berera yasute basala erreur ya kozwa jeune wana soki timba soki nani wabo o ami benga numéro 1 comment boya na makambo mo boye na age na ye na age o ya zala na soki ye pe na makambo ya loba tala yo ozoke sola ngana bige no ngane za boye dazaka na ngai na nga PDT si o se na PDT sikona ke funda yo ko yese batu ke no nga za PDT seke na za ngo funda ke funda. Répétez ça. Dans le bio, ils ont PDT. Si on n'est ni de que l'on monte ma passe un mot au le miso bageno, naza pena no koti na moi les piniers papa wa fou ali bomba. Yo va nous expliquer biso so qui yo za mobile. Faut ça gaso ba. On se monte ko sabat. Wana kini batu o batanga omona kisasa na musique ya wenge eskizenga tozonga na mamba ya feri wana. Yo ni misanga na bana na wenge na kisasa. Biso toujours na wengia lelo ba bageno tara muta penser ati na imbécile on sous le kauka ake pa jona libandi mutu na so il est Charlie Prince to be Prince so makadam to éviter azui ba ça va déstabiliser ba déstabiliser faire écouter ba déstabiliser Congo et ça on va chama Congo po bon éviter jeune dans Maroc to musala so ba chi comme si ça to éviter. Comment on a pensé les faire remettre la musique na wengi les wengi zala to yebi souleti to yebi to sauta auta na ba pepe sauta te akomote get VTG ya osa elo mo ya no logo la ya so na ministre ta comment se bo zoro era ne jomo be soule o imbécile. Répétez ça. Yé po ba imbécile des amamba TVT ana imbécile comment ko kezwa atomboli eloko zo sa succès ti babu ye bimiona eza genora. Oh, ça na lobi na yo iye koza na bi oyo ka pasi ya fa moi si ya soule wa to petit c'est oza o ya palais o ya ye fallait boire ce que fallait bi mana to ebise ah te tika wa des to yebi musique to yebi e amama amete to ede makamba musique a Congo musique a Congo soki yo za soule ka uka soki soule soki matadi na ebite soko za na sala makambo o ya musique orchestre na yo za kana ya victime no ya kolakisa batu ko prouver batu ke na ko prouver faire na ko prouver fabriquer na donc bino bokomi ko prouver batu na makambo na bango ya ba vie privée na ba ya ba profession ba laisse batu wana ce que jeune wana na bi gouvernement ya nani ya Félix c'est aussi là non
et après tozana bango comment yo koloba obenga boso basala na mambala kosi bala kosi tellement baza ba sensé ba bien muninga zela toyebi jeune wa toyebi tikash neza akenda ba pesa ye ce qui $1000 ba louela na place na nani na ce machine to abeta kaka exagère ba soutenir pour de masala fait ratalaka papa au moins qui mutema ba bese no asana et puis ayeli susu amoni bamba visa erate basali o ba hosala seki kosala o basala ke simbiza akei ko toucher na profession mutu po ta omoni obino asule o babino ba ba sa mamo be to kuta kisa sa ta ba aba ya rate to mona ba paraza comment vous allez penser boka nisela ka mutu mo bo makamu na ye ya vina ye mais yo ozana tout ce qui est tout o ba tout non mais tinga makamu mutu na je eza musique Congo to la beso ba tutu to za beso ka yo mo se biso tout ba se yo to na beso ba musicien tout to za beso te so ki wario so ki golo ba ngo tout ba zaiwa alors c'est muninga sala tika na raison que venanga Félix Wazé le moto auto lo babi que non papa yo mutu omi kumisa trop soko lingo ba que non le deuxième azala place yo beti po non voilà et anet ta chic na yebiso le premier de la classe aleki matutu na chic ezaki asala be fort tanga baninga batanga be yo raison na suso ba le premier. Alors, ils ont besoin de premier. Quand on met il passe à 20 000, soit disant, on met à 40, on a évité ce yasala, on va chiffrer. La vie n'a été barrée. On chiffre là, on yasala. Mais tant qu'on le moins chiffre, on se réalise. Si on doit mettre à place, on dit, on va expliquer, tout va la cour à Paris, que tout ce qui est zaïwa, on est yabolo bagendo, bon raison off in next year. Papa, oui, que j'ai non. Congolais, monsieur Abeta. Malobina yo, tout ce qui est vérifié, ah, yazo baye, paye za bango. Visa. problème yo nous avons. Nesingana ki paye ça va problème. Papa ali boma na speaker yo keno na famille na ye ata vélo a musique musicien na bi dan limite papa ba na penser à sombre ata c'est papa wa c'est loko yo papa loko bino bozo luka bo pesa ka ye wana fala ke uta shiba na famille. Ah, il fallait utane la famille na bango na pesa. Na bita ba lo ba ke no iyo za o banda pusa voiture na âge 15 ans. Qu'est-ce que vous avez non? C'est que vous avez on a parlé. Ah, papa yo la voiture. Papa parent baninga. Papa bonigo ya mo na ambuye biso. Ayo koma na makambo zo basule, tenne ko expliquer jeune wana te so ba pesa. Taba shali obi abino ba mbosa la ba koniki na no ba te so ba chiki on tangaka ekina no pa mba yesu na pesa na ba pesa yembongo po ya yebini magali omoni mo mesada mo na nani out adai mo na bandai mo mesada mana ababo ka mo imbai nani avant na choka boka mususu moi ça Saddam c'est na ba na te na olo to ba na wana magali place ba uta po to isa to de wenge to mona tu alors c'est bon yo ko sendege na ya ne biso zanga so bazimbo to ye ya peso na lobi na yo zamunu na petit sœur wana o za indi kalungu à l'époque moi ça ya muto bolo bana ba expliquer ndela zali te maman galo excusez dans ce qui va pardon to ba critère na ya les passé mes petits sœurs wanzai madani ba madai omoni makamba mobutu batutu ebe mo muto expliquer ngana ni Francis Kalombo kala Francis Kalombo to benge Rwanda po face la ye na ezale na ezai na to ndo benge to bule ko adopter bango bazoya na kisasa ba ota mona sada mobutu mutu asala omoni sokena bana batolar to wa bana ba général ma foi neti na ba général Londole adi Londole biso to de ba chez bango na veni chacha na veni chacha place wenge sala clip nini jiba sala aza sengle na selka basa clip wana ni daida kasa fasi boza cheva nani nani général Londole ya toyebi kisatsa siko bato botanga na bazalati siko petit sœur wana botanga wana Charlie Prince na kisasa place na tawana na kini na kisasa ke concert wenge répétition wenga samla isa iposa okini yebi sive mama musique ko poya na TV ba yono muto bolo bagaza pede sule ana ke bana kisasa za batutua
yaza danser bango bacréer bon habité ce bacréer le bona yena moninga ne musicien tala sort na wonne pesi bakelu gele so image akala ko bazoka osomote na ye musicien ozo as exemple balanda musicien lo la fali na makambo biro ndezo sa o ba yena a bien organisé aboniko boko sabiso après la lobi mutu ayeko bebisa musique ya Congo siko na minito eza jeune wana fanjwa ya solo abebisi musique nande comment aza a créer peso ya mabundi zana banelo no makambo mabundi Alexis Wich parfois bat babusa nango te bobo sala te faut rappeler bango eloko moko te eza biloko tikali ndeto solo émission be tikala batu tout faut batala na ba para faut batala na batala faut rappeler batu est-ce que jeune wana pina Alexis wenge maison mais hérité pena à l'orchestre nega isa sa inde wana Alexis wana zakana ashin pour hérité na pesa dimi tozo ngano siko mwana wana le isa so renye na maison mais apé Megan fallait apé Megan ala quartier la te banemo ye mwana Alexis zayo wa fait de ça le mwa chef d'orchestre hérité en sa bataillon na quartier maison mais et puis na maison mais on a jeté mais hier jeune wana a maison mais simbate Alexis Zai so kaka Alexis wana les jeunes wana zu makambu nzamba pa molie a créer batunaye a créer mon un Alexis wana les gars a finga ndako erisa kotate a finga muninga mapeka solo bota la mona kisasa tout le monde a la vidéo et puis a lobi muto sale eloko azate batali wala ka musicien na bino wana bato amba kumisaka yo siko zo suwa bango fo bango bango suwa na bato sokutu na mona kutu asilika yemo wasa émission foto loba makambo oye aloni ya wofa futango po ya loni abana alona we koma ebelia alongo Alexis wana afinga jibe na wera abi bakoli na ta obi ye jeune wa fala mutema be afo apekisa bango te ti ba finga apekisa te akenda bono bana misa che bagalo papa marti ezala wana papa mbabeta ngote ya wingi mtebeta ngo uza idée penser à obeta marti siko yo numéro 1 olanda gini pour faire que beta ça msuna sasa osoko kaza mutema abe azana ba en musical beta beta en double amutune sa beta beta en double agendis so ba wario so ina ba golo so bilo ni azolu wana akebeta ba sera akebeta kisasa ya bango kisasa za bango si aye abotaka batu na kisasa abatu tu na kisasa batakai et puis nenga za wana pesi wana Alexis aleka lisusu bobi deka manga vie kofi mais yezo sa bango te ke ndoko manke vie ote ponga utakuna yatika bango wala ba ya bimaka bo abima te pesi wana Alexis bango tu bandoza pe itsa fingeri te fe kuna parlopa masanga asufana ofinga bafinga na mère na ye na bazoluka na mubali abima na mama ya feki wana bango bango kaka ye pasaka musicien saka numéro 1 asolo bakasa mais asa ayo créer petit sœur azala wa bota garage petit sabiso la konna uta captain na comment zanel ouais Jaël petit Jaël yazala uta captain na ya awa muta tangolo ba mususa to ba petit ba maki ba kofi na loya biso yebi awa biso yebi iso akonda ba nini ya no na yebi te ba mumile ça petit wana aloba kofi olomide alala mam ta mobino mam subo pesa yeka ka fali wana abeti kara et puis petit wana kesu supri mama segi nani bomula za Canada afinga mwesi ya ye moko yese moso pesa yese no mukanda afinga yese no na kenda swa sido bwakai afinga bana ya ye o alibosa bana mbakeina afinga mona na manzoto na ya ye ka lidero après mutu abolo bakebala na bafana betele maboko bafana bazoba na Congo de ba musique sala isa bafana o ba wariona vous répétez ça bafana bazoba depuis ba bafana banda bafana oya bazoba benda suka zoba ba wario ndeka salipo za no finga ba otala za ya ka saibo ba pese mo akebimiselo mo ndi ba bazoba ba bimiselo mo yeno magali ozotala kombo na kisasa omona ete yebiete ba vina bango za ki trop ville siko yo mamba ville ozakana osena masina okevinde mo wali ba shebino ya te yo bulega ville na bila mani na masini wato sotango siko to yepa na ye batu oya créer ayo créer ekiri ya 10 ya ba finga kave ko fina wingi babiye
aye kosilisa wengi taka penser pas se place afin na trône. Est-ce na musique il est banda je sais pas jibe na wa vito yepo to si sa papa mato yepo to longo la ligne. Yes quoi ba caractère wana ba musique ba mensonge ya ki motema mabe ayepo alongo la wengi. Wa wengi ba ici oui. Papa yo bandi musique yo pas jibe soutenir yo présenter na rap wa chaboy. Atina batu na zenith ba support yo. Obosani oyeb saka ba lexité. Oyeb saka ba charity. Oyeb se merci na mbaya pecha saka. Besoin de rappeler bango makambo alona. Yoko ba to rappeler makambo star wana alona. Azem poli na musique. Aza mutema mabe spirituel ya musique isu. Ya lingi azalaga so ya lege plus wana so ki yoke sala lo bage. Boye bisa bango ya yeza bien te yangaka ndemte zaka. Ya yeka mtelika. Alongo wana ayo créer ekiri ya bino. Il y a idéologie analyse à foutre à bango baba salaire ba foutre à bango bazo critiquer tout ce qui est art ya Congo ba kumisa ka art bino botala ba lo baka na yete soyi bani ba sali ba ko yeno ye ndenge sali ko sa mielo ko la yete papa toi tu es qui toi ba tulusu ba sala kaka ezaka ba ko sala miete yo komina ni ba chaka ye balanda ko balanda ne lo nini o la musique ni ya sana Congo. Ba journaliste ont créé bango pour la gisabino que no yé muto na bango amema on a poto amemi ba on a poto ba petit moi mikuse on ne va piki meso demain baloba ka ba bien o n'habite sur la personne à côté ko ba uta no pour la qui zo za to bango ba créé bango ba sa ka ba lungo ba sala que no bango fo ba critika o ba ninga ba taka ba que no critiquer tina concert Fabregas. Bazo bagazo assez capable ya papa obi jeune on faux jeune asale fort à l'ouest actualité o ya muninga ye kakazala agesa la tina ba clip moko boye kaka ceux qui va bona eka na France ceux qui ont les Jeux olympiques et beta mutema mabe a luka invitation mango ba ebiti taka ba si ba sa ba pantalon so ba couper ki beta bali azulu ka manga mutema mama asali effort azala ba comédien azui bango ba visa pour kaka ba luka actualité et pesa ye fait un coco qui est là tout bango memba ye biso ba souli on a kena bango tina nani na Paris ba ke ça lesine et là il va ça là kuna posa ina programme te baso luka ka maka jeune wana ka ce que mutane ngona soto speaker on a media to ba keno ye mutaboya azate azane biete musique akongoza ba tout le monde fait ça libre so ça eloko na morote o asala ba critiquer ko izanga il doit y avoir 10 personnes non petit mot na kata toilette abimaka tata molate asa miso po afinga be sanité ya bato et personne bagano aza papu ya bosa ba fatigue oboye bino bosa ba fatigue et puis ya ça na concerné aye ba kakani les photos aigle bakani photo petit mot janvier sous ça a utaka pas faire ba personne ça exacté a côté la personne a chebe bakani ye bo abeli janvier o dato ay mutande ngona bo pese espace j'avais un parfum mikolo to afinga tango finga na est ba répondre ya boto lo bageno yini ngaza na biso to protéger kaka ba vie o ba sa musique à part y musique ne so ele ipona limite tila 2030 ans ala na vie so indi répéter ça na 2030 ans ala ba vite to yeba te so sugane po bato ba sala ba kopo la munduli wa vraiment te na lukele liwa te na linga azala amona makambo pe atmusuba ba sala muta kufa zate ye fazala po biloko o sala na evite so ki po apa Paris ba bino ba beta pour tout le monde pour son makamfo que nous à Paris forme Paris tous ama bana batanga Paris ya boko la bana bana bakola ba social we nguna na boko la bana papa muta atoye boni we ko papa ya boko la nani papa koko tsela mama ya iparate annonce liga fort yo ke tsaza para waza para aza parate bon nana oh ya za parate lo ngola e aza para na mo sexe ya ko bota kaka botaki mais para pena éducation ya za parate lo ngola mwana na yo ke so ane na tefe et puis so bana liga ka ba ngana ne mais linga lo bana mona ebe ngote ngalinga sko o s'adresser na nani pour mwana azo comprendre ete bon chaba linga bano so na linga ka bano ba para papa yo mbesi ya ko pesa so ba conseil mona TV ta ka fali pesa so conseil ki para yemo as incapable o boko la bana
ake pesa so dika so na pa et puis la longoli tatu ah papa nous va passer ya premier musicien so ba et puis maman musique ba na ko ye ayo la musique ya muso ba pas Jessica la ka nzaki ya ko so la makambo na sortie médiatique na ya vie na ya autobeta musique mais biso ke non ngalinga ba para bana o so na lobby fo et puis que na braza sale mission mo bio nga unena na no ngamna na kanoko après ko critiquer we ka koloba freke papa obi ye musique batenta asa yo na kanda na ene eza la kanda na ye azem poli na musique so yela sa place auta éducation confi na ndimi des années confi va finir mutungu ba na papa imba kuna papa imba abisha mazulu ege bongo oh yo yena makambu batwana bageno héritier za ga salite ni pécation oh papa musique on est zalato na kisasa ye mutaina ngo bisa za yi mutunguba jibe so yi ligorodo wewa makaku eke bongo ezalate ke no papa abino mama yeso afinga mama jibe so yi nega sai mutaina makambu wana apesela wa visa batu bakina ngopoto ba salaire ba vivre na eza yes avanti on individu dem tose makamona ala mutande ngona so sorti mediasi okumise asili sabiso posa ya même ya hospital ba tu ya za iwa musique iresiga asisa biso donc ka boye dans place mobité à congolais na bi okokote la bango ka tanule na e pesa na kanda po a opes exemple te ayoke baluka omonne ba okene ko matima mamindu ya ko mamindu nande ko mamindu po yo olinga te baninga basala makambo yo osalaki donc pesa de nduki babo ba mission so yatika na yemo musique kenaka bon yele sotali je nona akim Point c'est le zone. Attaqué, va chaîne à Jobu, va zaïa, qui était potoguna, et mon pécari, mon gonza, on a une sous-autre, à qui maman la pota, kalaro, ceux qui n'a bela ou donc, et ça passe si bon critiqué, bah, moutou, oh, il appelle ça Jobu, voilà, zagatoni, mayokapa. Ok. Bah, ouais, tcha, yé, à qui moi, bon, à qui moi, tu l'as l'émission, pour, non, on m'a expliqué. Ok. Ya mama c'est ba jeno ba ko fait tali ba wa papa toute émission na yo office da akimwana office ngo répondre et puis on répondre vrai pour na ebina ba shebango na yebina nenge fi na ye ekenda poto wana oya kenda wana yo ko finga ba saiwa ba office da yango ma mtobo ya yo nenyo ko no finga ba tu ba na office ye wage no poto ko papa meza mundele ba bien sukula so bibembe na poto mama to ebe ngote to beta media ya za so bana rappeler ka eloko wana ke no soki bato jobu bazotika ye afinga ka biso de répondre po ba ba incapable yo bazo ba nombo ne tijenga mna mama lo ba ya yumana ya ko tika mama mona je na répondre te o répondre ni fuza na ba ki mo répondre maman répondre ya pasia pour message ko ta faut dire répondre en France te awa nese aye biso to répondre ne te joana o sa so émission ba mo o sa te mais quand même faut sauver pionnier Afrique d'ici mais faut sauver ngo ya mo ba te anet ndo mo sa sima mutu mo ya media critiquer nga o liga nga dalina non liga penda funa répliquer mamu finga anet so ndo finga kisasa biso uta kuna papa place ya awa te yeso amego ya ba hotel na futa awa ko ya ba mona ba so ba pound arene le misa ba dollar le misa ba chiffre tout le monde le misa ya te ya 500 dollars comme que ko na 9 millions tout ça non o regete tout ça mona te ba mona na umili ngemuye après ça te ga ça poto to répondre bango fubane ana fanda ko fele ba futela ba nazana ba option tout non répondre ça libe mama bilamba amono c'est que to salé émission spéciale bilamba kutatika na au moins biloko to za na Suisse et où tarati Turquie l'Italie est faza déplacement dans la Suisse ici Italie peut faire mes atis si yo so expliquer ba tout que na yo za muta forme forme za ba lui vite parler l'autre éviter yo so oyi moi ça kimne akim press yo so mona moi sina ban po ba ye za muta forme à l'art papa ma ye ba que non tout ce qui est formé et qui n'est na l'art na pan na ban na batanga université si ko mo pe blouson na ça so ba musicien bino nani oh on peut ça à question mais moi na ça qui a fait 5000 $, mais ko fout talem sur université en kokate magé payer moi na ye sac usomo te bo wafu papa sko ye akimi wana na vie na ye
na vie na ye ndenga zawa nono to mona mwasi na yete ubenda kuna ye mumba na ba ke classe pour beaucoup la bato ya passe vita ça va la chinga mbongo fait ko achela mbongo etali bato te ye papa bango bo salaire te ya utaki sasa yo kuta place bo bezali apo to bato ngango bien yezo ba no yo leki bazai yo bazan fils faut fou bilamba oza monsieur lui Vito ayebi ete bato bateka na liga loi za bato wana pe ba salarié to ye magamba bilamba neke na ko sa mututi yeso kaza na besoin taka yo uti Suisse oya paye na lui Vito à Paris yozo bageno yo legi baninga no bazai wana bilamba mutaleka mutuza bilamba azalaka te po bato wana ye na vie na ye asala ta marité po na ebite ba bilamba bani ba mo marité te ba ebi spectos te ba yebi ba nani baninyo ba premier couturier ali ba couturier tout là Valentino ayebi ba documentaire te ba boutie bato ba sala ba boutie faut que gars Italie sotali ba kolona ba livre on a au moins na histoire yali alors ebite so atanga chic aya ko expliquer ba dugeno zo lango émission mobima to zo un sujet na poto soto ka bona des sujets ya biso zaka ke non makamuneti ya jeune ona ya muziki nga linga to pesa no fe asisa makamuna ye ba gola na linga pe bino mingi to linga ba tutu zaka ke no to défendre wingi na ba vie oyo bazali na ba o ba kufa et surtout mingi ba vie Kofi Jibewera tout ça ba waze kwa bazawa na to respecter bango to respecter bato bazali na ba petso bazo ya sima yango to linga to sauver sikoza na jeune mo bazawa na soit disait ya lingide ya zoba aza conquérir bato te wafu nzambe la sata ku sa nzamba danser ba accompagner nzambe la sata siko yo muninga nga ba comparanga te na adversaire te papa wali bomba adversaire zana pour ça to tali banna una na Davido mamto ba ninga la yebina yete jo wala mususu ba France wana ba nino ba ima mto lo ba te ke yelo ba sko ya adversaire na ye ezaka nani ezaka azamu daliboma abeta na Bordeaux kala derrière mam na ile isa yo ko tuna bisote ba Bordeaux na ye abeta sokira ba pese wutu apa Bordeaux lio après lio za suni ba professeur François après abeta na Lyon après abeta na Bordeaux Lyon Bordeaux o monsieur siga to yebite so ba professeur avec pesa awa na to na 16 arena aya awa ay mablo na ba bilo mo cha ba waso na yebite o ya o afati yebodo bilo ba bilo na cha ba alema ele wa ja iya pa biyema yelo ka ina na Congo ya wana Tacos, Bablo Mapa. Donc, merci beaucoup. Message des animés. Pour ton cas, message des Agatolo, tout ce qui est ça, il y a besoin de Congolais, musique et tout. Fabricas, héritier, Oseginani, Obatutu, Bosuteni, Toboya, Nemo, tout le monde, et à la Baïdojimo, et non. Moutarosa, la mie qui est en papa, on doit être aimé. Merci. Pesa mo de notre capé d'Alina Zoyo, pesa peu bien. Pesa quelques mots de Poto Kabana. Mot de moto Japon. Yeto bomona na Morgan na kati États-Unis souciga na gampo eteme Lionel Mila voilà Izemila wife. Voilà, merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Izemila maître supérieur ici à Johannesburg, mesdames et messieurs. Dans le bosso talaka ninge mot d'ordre pesama kibo s'abonner belé partager en tout cas et ça la biso mala mingi to yamba Izemila toujours poto boto to zongi sa valeur ya musique congolaise na carte émission tout ça pour tout ça contre tout ça toujours au milieu du village pour tout zongi sa valeur ya musique ya mboka na biso. Merci beaucoup Nadalina Mamou Biladawa, pourquoi pas dans mon local les grands ça perd mon local Izemila maître supérieur. Merci beaucoup d'être là, nous sommes arrivés à la fin, d'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision Nemakam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision Nemakam chaîne moko ya kanda aïe 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 Balobi soto lo ba minte musala Nemakam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa